Ce qu'on t'a dit, artistes sont très bien organisés. Parce que les artistes, oyo, bayebi gouya noité. Oh, comme il y a battu Moussoussou. Ato salié et l'autre côté. Nasimara ya drink. Bokende bozoye dans un mois $2000 nanga na kofuta. Bino bo souffrir ga mutu wana. Mais non. Nanda ku ya masa nanga mo bazana ngenge wana. Les places bafanda bakabwana ande 4. Donc ça pas si trop. Promotion exacte pour batu bazo batu oh peut-être bagosser la promotion. Bango to ba s'intéresser à la promotion à Fali. Tout le monde a ça la promotion à Fali. Même aux autres critiquer au ça la promotion à Fali. Même au commission ça la promotion à Fali. Nana ko kan sa te ke ngai. Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, bouquets, cérémonies. Contactez Fimbuna Film News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tout quoi na Fimbuna Film. Biso na bino, toko peta la gata ma kofi. De peta la gata ma kofi. Ken Piana. Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda. Ken Piana. Voilà, Tolobi qui est contrôle. Tu as une émission lélo pour contrôler mon kili. Tu dois contrôler ma tension, tu dois contrôler mes émotions, tu dois contrôler mes sentiments. Parce que déjà, contrôle les deux, artiste et famille qui parlent que contrôle les deux. Nous sommes une chance, il y a en avant-première dans le monde entier. Mais lélo, tu as une émission à contrôle parce que nous j'espère, avant à l'Obaïkamou. C'est-à-dire, on a nous temps, il y a 31 chansons aux artistes à Sali, de porter critique au Loba, ceux qui simbité et puis quelque part, et là on peut appeler ça monter chance. Et alors sur ce plateau, on appelle ça un bon tété. Excusez-moi rapidement donc dans ça déjà dans le cas de Likambongo et alors bonjour, bonsoir, bon la de partout. Sur ce plateau, na moya le logo sur la Ken Piana. Barbecue et ça, mais en tout cas, nous surtout on a beau s'attendre là haut. Barbecue, beau s'attendre là haut. Dans une Ken Piana à chaud, na roti ka Ken Piana pour été parce que non, on a bouché des bellités, na rose et la thé. Sur ce plateau avec Ken Piana, bonjour. Bonjour Nana Boduga, naturel catalogue please. Donc tous en a restaurant, balobi. Tout le monde oazuli banga na contrôle bayembeli onzembo président na biso Fali Ipupa Mobutu devoir ezaka moko bokende chez Nana Boduga boyoka banzembo parce que awe comme retrouvaille y album contrôle tout le monde oli banga même bato apoto et si to solo lia bato tout babibiso tout bato bimi na kati album contrôle bato apoto nyonso tout bakoya Kinshasa moi tout awa comme référence na biso donc tout le monde va passer awa déjà hier bato bayembi bango bato babwaka bango bazao tuna est-ce que tokoyo ça barbecue eza pona mutu nyoso oyo bayembi ye angasa anteke babwaki ye dédicace angasa anteke na yena baoya ye barbecue ça na busomelo 85 et alors Ken Piana tokotaka na ben ya sujet yango Fali Ipupa bimsi contrôle première question après 5 ans
Wazé quoi Félix n'a pas essayé d'emboter à l'oba que artiste alors la peintre. C'est-à-dire, sur inspiration est liée à dessiner, il faut dessiner. À dessiner, il faut dessiner. Mais il fallait pas. Azan na banzembu, toi ça la ranangote, toi il fallait quand ça banzembu pour aller ça après 5 ans pour nani. Nana boduka ngakote salinga plaisir ndengo lobby après 5 ans. Ils appellent na bande qu'on a sommes sous tozo kende na ba 20 ans. Donc il fallait félicitations. Après 20 ans au tozo loba, il faut qu'on ait baqué. Azwaki tana ye ya ko préparer album World oh lelo et puis si ba contrat belé et puis si ba trophée belé wana ezalaki album moko oyo ba benga album international et yena makambo ebele lelo contrôle ye ndenge baloba kaka mama soko zobota mwana pesa e kombo ya malamu o ba kombo pa ilandaka to monaka mingi batu babimaka ba komaka ba président na biso awa ezalaka mingi ba kombo ka ba Joseph oka Joseph Désiré Mobutu oka Joseph ba Joseph nde ba pasaka mingi na ba président ba Moïse donc eza ba kombo elandaka lelo fali pupa asali album apesi yango kombo kitoko contrôle na sens que terrain ya musique congolaise eza dominé na maboko ya fali bimisi album na ye ya rumba tokos nasi mokili mobimba esepelaki nango lelo ayeli biso contrôle eza mama na punition ya bablagi te namona nanu te album ebimi kaka lelo boye bouffe ekiti sur le terrain félicitations ezoya ya monde entier bato en tout cas fali pupa félicitations surtout eza na générique moko boye ezobeta wana rythme ya pamba osentir pena mutu ye bato babinaka bango moko ken piana avant to évoluer na makambo ba générique na banzembu nalingi nonu bato bazwa non réponse na yo to ça analyse non 5 ans fallait bimisi réponse nous pourquoi après 5 ans non après 5 ans ezali ka ndenge na ucho yebisa yo album tokoso ebimaki wana ezalaki album moko ya makasi trop esengaki azwela ngo mwa temps ebimaki nasi oyebi asali bafeturing bayakeli babuba bato ebele wana donc oyo esengaki ezela kaka après 5 ans po barumbeleki kilo trop nanu na yoka na ngai bayembeli mwasi ya artiste banzembo mibale oyo naoki bayembeli mama nana keto tokokoma wana mpo nayebi ke ya nini tari na Londres awa otala biso aza ya kosepela mais également José Kabe ya le véritable Kabe ya otala biso kosepela fali pupa hier toyoki bachanson tozalaki na yo ba DJ Virus na Spirit basule kauka bagazul tulman ya kati namona ba prêtre tout tomoni etel ngombe numéro 1 ya trace kitoko azalaki wana basaleli ye soirée wana or et pas fali penza ba mesana pété comme ça ba obim album tom so ba sala elo mo boy mais je me rappelle Coco Bajoko asala ngo na premier album na bango donc dit ba dieta au place aza na premier album na bango Coco Bajoko ayambara ba staff sko ya hier ezaki penza ke mokili mobimba to moni ba entreprise so na ko se permettre na tanga ba konta Vodafone ba konta Tigo ba konta Airtel ba konta Bralima ba konti pona yo on va faire comment à niveau on a pourquoi parce qu'avant on dirait bando qui peut payer nana boduka balobi kolala kolamuka makambo zo évoluer fali pupa oto ebela ki lobby azali susu fali ya lelo te fali ya lelo azali susu focaliser kaka na communauté congolaise te fali akomi susu ya biso te fali akomi ya mokili mobimba kala toyebaki fali artiste musicien ya Congo mais na minute fali akomi star planétaire donc nakoloba lelo même biso ba congolais tokomi na soif ya komona fali donc on sentir que artiste ye moko azate na absence ya artiste soirée salami pour na sortir album on sentir pe na parking etondi koleka bato même bache tarif ya concert on sentir pe na ba patron bon to filmaki pe image ndenge parking pe na ba jeep ya cher on sentir que ba bourgeois na ba bourgeois ba indi sina parking eza na film moko tuna nga lobi fali ye moko koya to bite fali ya te ya za na pota
bongo bato minene va se déplacer kutu bato bakamwana bango te ndenge déjà ye moko dicap la merveille apesi biso permission alobi mutu nyonso azwi libanga fo mwa tour chez Nana Boduga nana bato baloba osimbi mpe kisi po mikolo ndenge toza lelo vendredi ti tokoma ti un mois ebetela biso parking yo na asir na yebi te il faut luka place otia bavoiture te odiembela mpe kaka na mopepe wana kinga donc kinga fulami azofula mpe te odiembela nasilisa ekutu te biso moko na bacongolais tokomi komona fali na pasi parce que fali bacontrat eleki ebele na minute oyo eza na bandeko na biso bacongolais nga na osenga kaka nde balobaka l'humilité procès de la gloire bandeko mosusu mpe bamikitisa kaka eza na likambo kaka ya komikitisa mwasini ya pardon mwasini ya respect en tout cas fali soki nafinga yo limbisa ngai kaka te sikoyo soki fali osengi pardon azwi bacontrat na ye bakaboli na yo mpo osengi pardon Nana Boduga na minute oyo fali tokosenga na osenga na fali akabwela ata baorchestre misatu oyo ebimaka te yozwa nanu contrat oyo kendo betata na Maroc yozwa oyo kendo betata na Turquie yozwa oyo kendo betata na Benin mutu akosolicite bango kuna aza te na yebisio aza te album ndenge ebimi kanga dati ya lelo contrôle eza na baartiste musicien ebele bakobloke baalbum na bango na studio pendant 2 ans po contrôle oyo nde siko kokanga mabele na biso ya RDC pendant 2 ans magie fallait abimisi générique bango mpe bamekaki babimisaki générique toboyaki na biso te na promotion na succès nango esukaki wapi batuki kaka na Facebook emoni kaka ndenge Facebook ezakobwaki foto ndenge kaka bato baleka page wana ndenge kaka babilo na bango eleki mopepe mais générique ya fali ti lelo efandi wana neti nayebi te efati lelo ezokana siko bino bosala oyo fali asali bino mpe boluki bosala fali asala boye bino mpe boluki bosala fali soki akangisi mutu meme aza na réseau akangisa mutu réseau mokili momingi ezomona bino mpe boluki bosala meme ave po bakangisa siko fali abimisi ekole bato mosusu kuna balobi ndenge ye abimisi ekole biso mpe tobimisa générique kombo classe osentir ke bato kolanda fali yango na komprena kolanda fali yango eloko so eza bie bazolanda mabenge ozomona so ozosela matembe bakolanda bon nape nde naboye nakosala course kaka na moto teki aganyanga kaka chaque jour aganyanga ndenge kaka chaque jour kolemba mpe ezalaka ti na vie kolemba mpe ezalaka ti olembi na yo mpe olobi te course yango mpe na polipoli natika na ngai oyo komi course yango teosala na Madonna komi supa natika fali Chris Bona komi suka oka banzemba fali teke tina course yango eza te oyebi combien de fois Michael Jackson asenga Madonna basala featuring Madonna amema Michael Jackson gabo aboya kosala featuring na artiste neti Michael Jackson mais Madonna azo se permettre na kati ya kar na ye azoka nzembo ya artiste musicien fali bana ne bazoyemba nzembo ya fali du début à la fin elakisi ke na ndako ya Madonna album tokos ebetaka na kati ya ndako ya Madonna alors Mimi Chiké va comprendre makambo oyo fait pour la merveille lorsqu'on ali Michel Otili dans Hollande peut-être satellite et na zo analyse mo quoi comprendre donc makambo to pour la kimite mamabe tondi mafali so ya zala lelo kaka bango moko awa ba trophée moko na pesa ka bango moko balobaki to omoni osimbi tous ya vivage boyna boy bolobi trop donc awa na Congo ba artiste musicien ya Congo c'est bandima na bango kaka ba artiste ya libanda ba artiste na biso moko artiste azolongola biso vraiment soni na Congo kutu te so na aloba makambo ka Congo eza neti nazo imile pale artiste azolongola ba africain en général soni allez to soni ngako betela ye maboko te wana c'est pas normal lelo pale afi 3 trophées
Ère azwaki te bogangaki bolobaki ba n'importe quoi. So ère ayeli biso 3 trophées na mboka. Ata artiste moko te apesi ata merci. Ici, donc vous avez un bon terme, mais tout ça, et bien les bons mots. Congolais nini oyo tokoloba na Congo so toza 6 millions d'habitants. Congolais nini yango simba kisite. Tolobela ba Congolais en général te ba artiste. Tolobela ba artiste ba collègue na e. Ide na Congolais nini simba kisite. Kana simba kisite. Na nato simba kisi biso to tokenda na pharmacie ko somba basi nini ba normalise. Pasuka. Donc kisi biso to simba rango parce que kisi wana obolo biso nyoso to simba kisi. Ngana bela hemorrhoïde awa. Masa na biso o dad. Na benga aisanga ken somba imoradol oye amesana na biloko ya kobaka na sima ayebi yango très bien wana pena vi na ye ya makasi donc natunaka na bila sanga kisi nini oyo kopesanga solution ayebaki yango mbala moko po eza vi na ye ya butu esenga yosko obele hemorrhoïde kotelema o kotambola mingi ba kotambola trop nautaki na ba jet privé donc ezalaki kaka dans ma période wana ma période ya junior mawete osoma mpa sikoyo mpo na kisi biso nyonso tosimbaka kisi me baetoile nde ekeseni osoma mpanda baetoile nde ekeseni baetoile ekeseni eske ondimi mpena nzambe ndenge atinda biso na mokili oyo moto nyonso atangama azala président de la république ebele mpe baforce otiki mpe mokili mpe otikali kokóma te moto mosuka baforce na ye te po eza étoile eza neti fali eza étoile na destine na ye na mokili nzambe ayebaki na ane boye akokota quartier latin après quartier latin akosala makambo boye après makambo boye akokoma artiste international monde entier kolobela eza makambo deja nzambe akoma yango ti ndenge bazobota ye kasi baparcours na ozalaka tro na fali popa king champion mais na motema fali mpe est ce que osanta te ke ye mo mpe mitalingaka okanaje te fongola baninga te parce que ozalaka na ye obeta masolo oyo obetala yo masolo ya fali mpe ovandaka na ye différence yango wana osololaka na ye ozalaka na ye okomprene te ke ye mo mpe azala na motema moko ke jango ezaranga epo koluka baninga mpe te bafungwama nana boduka tobanda na bamisala nzela moko te msukutu yo oyaki nsima parceke lelo oza bien organise oza na barestaurant na yo oza na baferme bachantier minene estce chance na yo wana ifo ekoma yanga il faut yo ozwa sikoyo baferme na yo oyo ya organisation osala okabela ngai ozwa barestaurant na yo nana okabela nga maintenant mutu na mutu azosala makambo selon baprojet na ye fali ipupa atiaka provision ya noa na ndako na ye te basu batiaka ngo monaka moto atia provision ya noa ekoboma miziki yango wana te te non noa ekoboma musiki te parce que yoka na explike yo na 2013 naza na fali ipupa na durban toke festival ya all star ok na baloge ya nsima yo mona banoa te omona bapli ministre te wana nayebi te so nabenga yango pli président baartiste bauti libanda ya mboka en tout cas na se permettre te natanga bakombo na bango tala mama na pli ya molai avant star so nalobi star planétaire nayebi te lelo so Snoop Dogg oyo oportenga plainte awa mpo batutu bayebi ke Snoop Dogg deux fois te abenda mama na pli mais a star mondial oyo batutu bayebi yo ebisanga te ke noa ebebisa kopa moto yo eboma musique na ndene cela na expliqué biso bacongolais tomelaka noa oyo ebebisaka moto ya moto na sansi nini soki otali baartiste oyo baza très bien organisé bazaka baartiste oyo bayebi gu ya noa te ozwi vie na biso Koffi Olomide ozwi président wera misamela na obatama libela ngai ya street yende kutu nangi na passionne message moko ya makasi naosenga ndeko nanga Gloire Olangi sala attention na entourage ozwi na vie na yo Gloire Olangi naki camaraderie na bino wana bozwi wana yo Fifi Siwa Grace Temo Cynthia Kapashi moko amelaka diamba
na musicien azoluka kangisa yo Gloria keba kolia na ndoki keba oza message na lancer bandeko ya Gloria bozolanda nga zela tokenda ngo bien parce que so ça beso sunga bandeko loko oyo bimisi yango na caméra makambo ngai nzambe na ngai fego la merveille donc Gloria Cynthia Fifi Siwa na Mora bango mela bangi na petite nanga temo mora bango mela bangi moko na bango za Diamber ya jeta melaka na artiste oyo azoluka kangisa Gloria mais tout ça ba responsable bo diriger pe bamboka na vraiment très aimé to yebi ba responsable télé ba bangi mais l'activité qui a signé papier bien té l'activité qui a qui commence na ba mela bangi bazali bazebele en quoi est-ce que bangi ezamade mais bon kotala déjà batu mususu pour ça la art bazalaka baboule na ye ya banois nde omona ba atosali eloko te bokende bokanga ye kuna ozomona choqué kuna mpe babeti kote oyo echoke wana ezalaki na mwa valeur osante ke de nzoku baoswana o banzoku soki baoswana matiti nde eyokaka mpasi bamatiti mais oyo ekomi ya bato mosusu atosali ye eloko te na nsima kaka ya drink bokende bozwa ye naza na mwa $2000 na ngai na kofuta bino bosufrir kaka mutu wana mais non faut kozwaka décision etangi intellectuel azalaka intellectuel lelo bon bangi yango mpe ezalaka bien epa mutu moko boye atanga mwa moke bongo bangi soki zoba azomela bangi estce buzoba wana ekobakisama kaka po balobi mutu ya mayele soki ameli bangi ematisaka mayele ya mutu zoba mpe soki ameli bangi da buzoba ezo se multiplier ozomona mabe ya noir eze pa mutu aza zoba siko na kati ya musique oui on loba ke malamu afali amela bangi te donc tozali wana wana malamu afali eza kaka ye distraction wana ya badrink bofandaka bacoin moko boye chaque 2 heures po bato mosusu mpena bakendaka kota pale na bango kaka 5 heures 5 heures yango akende na ye bwati te place mosusu te na ndako ya masa na nga moko bazala na ngengere wana les places bafandaka bakabwana nde 4 heures donc eza pas si trop voilà 31 chansons lelo fali asali donc yo okaki lobi okaki monotonie na kati okaki parce que likambo monotonie oyebi ba expert en musique ba expliquer balobi nana to confondre timbre te et ana banzembe mosusu oyoki yango tout de suite olobi o nzema mopao par rapport à timbre na ye fali mpe lelo komi na eloko wana mais er moto mona yango lokwa monotonie eza lokola caché ya fali donc on a 31 chansons hier lito il passe soirée moko mais mutazo kende te mutazo ningana te hein Nelly Mousseï grande sœur propre hier vu les aïe colonisés Timba Mousseï vu les aïe tombé hier parce que tout le monde a lingaï non dans un libanga non dans un libanga te lingaï en avance sur yo kabanzembo wana 31 chansons on a évité différence ni yo moni artiste asali na banzembo no eleka bon différence on a moni vraiment na moni que non fali azo avancer kaka moni batu bazo beta ba calcul pour fali akita fali siko azo prouver ka le contraire mais ken yo critique négative ko za pété artistiquement et bon critique négative yango siko muta sali makambo za positif songa na yo lo ba critique ko contrôle na te na ndenge logique contrôle ndenge to contrôler mabele na ndenge musique na journaliste ba journaliste ba yana banalisi pe ya mabe to contrôler pe bango contrôle yango ezalaka te ya succès ya nini na contrôle ya bato bakoya na buzoba message parce que eza na click ya bato bafanda na bango wana basalaka makambo kaka ya konuire fali mpona kosepelisa balider mosusu en tout cas na osenga na bino bokopere kaka balider na bino babimisaka badiske po bino mpe bozala na kati ya actualité masolo ya album na biso contrôle toboyi na biso toboyi donc eza bato mosusu baolekisa temps kaka na makambo afali quoi oleba lekisa temps na makambo ya baartiste place basalaka c'est ce que tu veux dire ouais yo ozalaka non être ndeko na biso héritier abimisaki mpe 5e vitesse na ye félicitation héritier promotion eza te mpo bato oyo peut-être bakosalela promotion bango to bakosinteresse kaka na promotion ya fali tout le monde asalaka ne promotion ya fali même ozocritique osalaka promotion ya fali même okumisa osalaka promotion ya fali nana akokanisa teke ngai soki lelo
nazwi ta na nga peut-être ya ondima makambo fali osala nde na bakisela fali un plus na bakisela fali un plus te ata nazwi micro banda lelo ti lobi ya kofinga fali nakozodimine na nga mpe fali te donc fali déjà azalaka na ye déjà fali yokansi na carrière pena ya fali depuis fali abandi carrière neti akomi na ndenge aza fali wana est-ce que naza ta na moyen plus ya moke o nga na apporte na carrière ya fali naza na un plus te naza na un plus moko na apporte fali asala baeffort na ye fali aza leader moko te oyo tomonaka batechnicien na bachaîne oyokaka appel nazolanda betabetanga talaka fali sibabondelaka na ye biloko kana te 31 chansons, Fali Abouaki 4 génériques. Naïbande l'émission a biso déjà quand on rencontre déjà na maramba nzembu. Tout ça ce qu'on a œuvre. Commentaire nous anine. Bon, commentaire na ngezali kaka artiste et musicien Fali félicitations vraiment nzamba pambolae parce que aza artiste ya mboka na biso oyo azosala eza honneur na ye te eza honneur mpo na famille na ye kaka te eza honneur mpo na biso bacongolais nyonso tu air musique ya Fali baïvoirien basénégalais bamalien bamarocain bazosepela nango c'est que eza honneur ya mboka na biso eza honneur ya drapeau na biso ezopeparaka likolo donc nasatandaki te ke Fali akosala mosala kitoko oyo amemeli biso na minute oyo donc en tout cas mais est-ce que 31 ans sur Yokana, présent artiste Msou, Abimsa 14 ou moi, Mibale Yokani, hein, ce qu'on fallait aux études à 31. Ce qui est 31 et Yokanite, Nakotu na yoga un jour Nakoya, Yebisanga Nzembo nini o esimbite. Na minute déjà, ngana utiki tambo. Natiki bafla munene batu bafandi neti hymne national bazoka banzembo moko da mutu nyonso asepela baaki o bandela talaka koloba lobi to koma na 31 ngondenge nini parce que bino nzembo moko to bandela ngo plus de 5 fois da batu ba sepela kaka boduga na nozita yoka album ote tala ezana nzembo moko te kozala n'échec kana sucre fort hein ezana nzembo moko te omoni na minicho eloko epesanga mawa Fali apesi ba artiste punition nini Fali ba na punition ezali kaka soki moto abimisi album na minute eza neti abwaki album ne na mai album ndenge yebo contrôle ekocontrôle mabele na biso ya mboko pendant 2 ans onga sobi na minute yebisanga na koswana na nani tokoswana na nini po tokodiscuter na baevre ngana watala baevre Fali ndenge ezobeta do eleki baevre batutu bon tolobi teke eleki baevre ya batutu eleki baevre ya batu oyo babima komi baimpoli balandela kaka via Fali ozanga pande bato bayaka kofinga Fali baso baevre pe ya baorchestre na bango bakompare yango kasi na album contrôle na yoki libanga ya Gima Koda mutu makasi ya faire rigola Gima Koda yoko se retrouver koto ndenge nini gi yo mutu faire rigola fona luka yo parce que ça Kinshasa awa wa anytime oza zala gile boble wa master nga batunanga Gima Koda fona luka yo parce que yo zangambu wana si bokabwana jango se kabwana na yoki Gima Koda na yoki kaska serré ka poison li passe bambongo de Jobour donc marambongo totara ndenge zokende mbisi alandaka place ma ezochola donc Gima Koda landi na Fali po ma ezochola mbisi alandaka place ma ezochola omoni mayo ezochola nde bambisi balandaka mais mayo etelemi place moko bambisi bakimaka kuna bakenda place ma ezochola siko place bozalaki mayo wana ezobouge te bokende place ma ezochola baza ebele mulongo eza mulai nana eza na jour moko tosalaka analyse tokosala analyse viens na boss de boss tetendai maboko banke ya ye tetendai tetendai pendo bike lekelanga na ndula parking abi mais vieux quelque part soit ke ba côté mo benga na vie libanga na album yeko tutokaki déjà na générique ya vieux penda ya katina parking penda boya grand hôtel
alobi ke mbongo nanga na kolia mbongo nanga na ndenge na lingi Voilà. ayoka na ete soni te asejene na ete aye na ye pa fali asololi na ye pe amata na parking 4 mabanga na Ce contrôle n'est pas facile, c'est que baby si mbongo ebele. Mbongo baby si pas présent fali na sir. Soki apesa ba ministère mso ba tongela ngo mois demi meuble. mais quelque part trahison peut-être. Bon, mbisi alanda a place mai ezotiola. Bongo soki nga na baby si mbongo na nga na pesi yo. Oyembi album obwaki nga tale bela mabanga. Public yoki ata libanga moko te nazwa ata appel te to yoki ata libanga. Siko na sa na lemba na ngati. Ezana ti bato mususu nzembo Adolphe Mukeba. Obi Adolphe Mukeba ba embele vraie chanson. Hein? Faut sentir siko nzembo na ye. Na mona siko boss Adolphe Mukeba. Chila mwina. Tozala na Nangola te. Ayo tala boss fali boye. To sepela tolia. Ayo tale basoli ka 3 minutes. Malette bimi $100,000 yambo teo ayaki otala mutu. Mais yana batu ba yembela ye na $10,000 bon eza na gravité bon ya otala niveau par niveau donc yana gravité. Voilà Ken Piana to ke na ona suka na ebité. Fallait pour passer le loro moko moi je vais te féliciter fallait pour parce que koyembela ka mère nzemo mibale aza femme na yo bolaka ne bola mukara na ye moto msupa lo bakeno ana bendela on peut lara na boka na mère mais a bêti 2 chansons avec tout son cœur na ebité quoi donc artiste mo botolo baké a mérité ba respect pour moto so valoriser madame na ye na âge azanango na ba succès o azanango donc côté na peut to copier pe ba fan na penza au mot côté na penza photo copier ana nion son mais azo respecter mami on essaie le moi bien to ka bwana yo message ezanini parce que yo pex ba to ba critique te ba sa ba critique ba ofinga mais pona yo beza perdre temps. Bon, pour nga na mona keza perte ya temps parce que ebele ba komi oluka actualité na finga bakangisanga nga pe nazwa succès bozwa succès ngol soute na mo anati bozwa succès te tale ebele ba forcer ba finga ka nana ba finga ya edi e komi ba levenga est-ce que nana pe na otira ba activité na osala o ezokotele pe na mbongo azwa kaka ta ya kotinda batu moko boy ba lever mutu. Omona teke poto mobimba baboyi na bango balobi botika babeza lokuta nana za na taona te en plus nana soki alobi akangisa bino eza nango makambo 2 jours te ngai moko nde na yaki nana yozaka mama nanga na kontako parmi mama nanga ya TV tika kokanga na ote bazoluka nde bayoka solo ya parfait ya yaedi auti na au Canada donc je reste malele pa yaki aleli kaka bobo akisa donc ezana ngo makambo Prince Yaweli mais c'est Versace na pesi bambote Prince Yaweli na vrai libanga na générique na ebisio ba solo le kitoko wana patron en tout cas Sœur Pauline Lumumba RDC Monde Sœur Pauline Lumumba à Genève vient nga Luzon Mbata na Cape Town donc vient nga Jimmy Belaou vient nga Gauthier Mascotte David Lutete sans difficulté. Fallait zozonga États-Unis. Oui, babaki David Lutete babaki. Fallait zozonga Canada na février mars aw. Mais ngati ndeko ba vidéo ti. Ba vidéo ba to réclamer Ken Piana. Donc on solana ba na Canada parce que dans Dikalala na Ottawa a ozela yo, Junior Kimpioka a ozela yo. Donc yo le kanao. C'est comme si na okendo mona bango kozala mwana Mobutu lengi. Ah ben oui, pour bazo européen na Canada et même yemo kinga ebi pe ke Ken Piana réclamé na Canada. Dans Dikalala. Junior Kimpioka ya mabi bish. Nazoya na le King Mobutu. Bon, biso awe ra. Biso ki okima. Keno est-ce que roya peut-être Canada Ken. Bon, nana boduga. Na sepela ndenge batu babulaka so Ken akie quelque part okima. Ken Canada quelque part en Angola te. Non, kasi yango na lobi. Nga souci na ngeza batu pena baloba Ken akokima. Ezane ce qu'on a kei. Botala siko soki na okende aller sans retour ou bien na kokende na kozonga. Neti fallait kangela batu te kuna maître zalaka te muto kokengelo za na ete Ken Piana yo koti États-Unis yo koti Toronto o koti Montréal o koti Ottawa Ken ozongi penza kisasa nana boduga nako bandela vina nga zero te na bana nanga bakola nako ndi matena bandela vina nga a zero
eza nango tour na kei nazongi na ngai opesanga confiance te respecta na nga kaka baparole na nga nakokende mpe nakoya en tout cas bana Canada oyo bozela vraiment ken en tout cas Fally Ipupa Dicap la merveille Mobutu ayokaki mpe kolela na bino donc tozosala epa moto oyo aza le king donc Simba nango, Simba. Voilà, batali biso de partout na Lubumbashi tolobi que le boss Papi Lufuma yonde boss mon frère. Gros bisous à toi mais également à votre épouse. Oh, ça vraiment ma belle, ma femme. Donc madame G tolobi que na croisement Lubilanchi Lufira sur l'avenue Kimbangu la grande avenue. Tola takitoko wana na donc on a Kimbangu Lufira Lubilanchi. Cédric Mouya code Japon. Na Japon l'unique, le seul, le vrai, sans concurrent, sans adversaire. Il ressemble à moi na mboka na biso mais inde code ya Japon Cédric Mouya ya Nelly Mousseyi Timba Mousseyi ma Brigitte maman na WhatsApp police. Merci beaucoup pour les conseils ma maman chérie ma Brigitte maman WhatsApp police non bon ça n'a pété Astrid Yende yo mto yebsanga nana kena chose à pointure nini non nga 44 nga 40 ah bon yo mon coup c'est bon 44 kasi biso bata mikuse makolo kaka nde tobatelaka ya ujana boy nga ujana biso bata mikuse il faut makolo ezala minene po totiaka bamobondo po totombamaka mwa moke yo yebika il est claque yo yebi donc biso towana so baujana mige nyema zawa mige nyema ye isata te koteka yebo te bakanga ye baolukse te baoluksa ye to bomba eloko esimba te voilà na kisasa papi qui vous voisa watozana awa Misto kima tu lisito mira mana bisuna ko mas balina matna ngao ko te mana tolisanga tolingana message eza na kati ya kombo site donc tolingana Motolingana, il y a des sujets. Notamment quand on te dit Congo Tolingana, il y a des sujets. Oui, il faut Congo Tolingana. Bisoba Congolais Tolingana. Par internet, nous sommes à Congo Tolingana TV. Pour moi, on a si on a été à Congo Tolingana TV, on a un alors, ils ont des chaînes, il y a Kitindindi, Petchakudidi. Toko, Jenny Bosangue, le meilleur, number one. Et sincèrement,